tikana aza mbwana ngai azala miruto azala bulendeke nakulia yande mbwana nga muluba yalingaka kulia mbwa mingi akoki pe kukoma misukula mbwa oyeyani akoki pe kukoma mutu munene misukula tikiri abima na kati soba limuza Golbert kende www Aza Golbert ya YouTube par rapport à makambo. Ya YouTube kuna bundaka. Ya dewa na YouTube bunda. Ya ukotoko ya Golbert pa. Aza yokote. Aza yokote. Mwana wana zata. Balobe lote. Yeah, ififi ukompani. Nani? Mwana wana zata wana. Mwana wana mke wana. Na nite akana. Non. Aza limonati. Par rapport à quoi? Nani yosa? Ndeti na nini? Ba ona nazakite na makamnyoto tu bita kanda zakwana azib atsali mwa so wewe baba wewe president ngola atitu beta ka conseil president ngola aipenda na kata mtu kana couper azifari atena fari aza camarade ya president neto nana za camarade ya ba za kati wana uzaona male relation na wana za na bizengi relation relation na wana ba bizengi les ratios nangai nazana wana bata moto les ratios na mtamoto wana na français babenga yomba ta ba iwana babenga ba manyema iwana naza les ratios nazana na ba DJ les ratios nazana na ba chauffeur de yo na relation na ba bien les ratios nazana na batu bakunda batu ngoko na kufa libule fele. Isaac News et Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan ma bien, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, yeah, Sosola, Merci beaucoup, chers fidèles internautes. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Borolanda. Émission Nabiso na Katia Inus Télévision. Balobi s'abonner na Katia Inus Télévision. Commenter, liker, puis partager. Émission Erota Nabiso vraiment bien. Merci na abonner fidèle Nabiso. Abonner Nabiso Isaki News TV. En tout cas, merci pour notre partage, merci pour notre aimer, merci pour notre liker ba émission Soki Naza o Naza na lobaka eza grâce à vous. Donc bien de bossa ki to umela. En tout cas, abonner na biso lelo naza na Katia. Na lobaka mbote menaza na invité nanga spécial. Karaté da na nyazo fungola bo mona déjà plateau sur za mère morale nanga. En tout cas, fungola déjà invité nanga batu ba mona na pesa komote na pesi kara. Bonjour papa Alague. Ouais, bonjour donc bonjour pena batutu ba Hollanda biso. Bonjour na bato balinga ngai aigle de la comédie congolaise. Bonjour ingénieur David. Donc bonjour ya masa nanga Gadi Muzitu empereur et pourquoi pas bonjour na Moses. Babi mikolo tozo consommer kaka lindalala donc voilà quoi. Bonjour Penayo, bonjour na caméraman na biso. Moi na za respect na bonjour Nicolo Chen, bonjour Papa José Yungu l'homme simple na PCOP. Bonjour quoi. Voilà. Ebele ba yebi papa Alague, ebele pe ba yebi papa Alague te. Ba oluka ba papa Alague azanani papa Alague. Moi on meke ko expliquer biso vie professionnelle na yo papa Alague banda pa bimela pa tout. Voilà, papa Alague, c'est un artiste. Nalinga kaka nasuka ka wana. Papa Alague c'est un artiste. Papa Alague abandi parcours na ye na makambo ebele aleki ba na leka na List Boy Fondation. Na betango ma rapide. Na leka na List Boy Fondation na leka pa ya vena biso Dauphin Mbolamata di Boss Camar. Émission na Ebi1 Show et puis voilà nga moko lelo naza carrière à solo nazo tracer carrière nanga voilà quoi to betango moi rapide quoi donc carrière solo et c'est comporté comment ezokende nango pepela po biso toza bana nzambe komilaki sa trop mabe bato nde bapusa na pembei na ba yo découvrir ba qualité oyo za nango alors na pesa ka grâce na nzambe po quant à moi musala ngo ezokende pepela ezoleka bien na osala ngo bien na ba ngolu na ye
pe na opportunité na ye ndenge azopesa les autres etikali mpo na biso bata mokili moto nde apusana pembeni nanga mpo amona bakalite eza pembeni nanga pourquoi nalobi artiste nalingaka mabelela artiste alage alingaka artiste alage na tia eloko moko te wana na pose le mwa liboso alage aza artiste humoriste artiste cinéaste alage aza artiste danseur alage aza artiste alimentaire donc siko nalingaka te kopesa calendre na nga lelo moko yango natia kaka ke alage aza artiste voilà quoi donc pa bato bakolinga tala fali alali nzambe na ngai merci voilà quoi tozongi na masolo tobanda kosolola voilà yango moi nalingaka bato babenganga kaka artiste donc voilà quoi bato bazwa opportunité ya komona nga na bafestival toseka bamona nga bato bazalaki mpe baoccasion komona nga na bafestival mwa na Gabon bautaki komona nga nazalaki mpona bana Gabon mpe napesi bango mbote bato mpe bamonaki nga na calendre mosusu nde touti kokende Cameroun na biso Brazzaville Mali bato bamonaki mpe donc voilà na mosala ezosalama nango nde nauti oloba lango na nini na nzambe na volonté nzambe papa lage question nayebi te question na otuna eza boye babi papa lage aza boye ya bawarion mwa mosala bawarion na mosala bawarion nyonso mosala kuta esone bie boye ya bawarion ata kasi bato bayebi mwa mosala na français boye mwa mosala na français boye yango wana babena kasi mwa mosala na français boye bayebi ke oyo mwa mosala na biso boye na biso c'est la même chose ramona c'est la même chose banduku naita sana laluba mabe ngada mwa mosala bawarion nyonso oyo bazalaka na kisasa même voile yo fali pupa ayebi ke oyo aza luba wana mwa mosala bawarion donc mikolo eza warion nyonso oyo aza na problème na ye eza senga balubele na internet eza senga balubele na tv eza senga balubela ye na alive atika avandi na ye abenka nga mwa mosala na bango naluba olobi oza mwa mosala bawarion mais tokaki obete masolo ya bacameroun obete bamasolo ya bavoyage obete bamasolo ebele nayebi te moto azoproduire yo eza fali pupa farita bato bazoproduire na eza bawarion baza banaye bawarion bazali bato oyo toza na bango oyo toza soutenir article na biso ya monene na mboka na biso ififi bato bacomprendre naloba nini toza soutenir article ya monene fali pupa mpe bato bawarion baza soutenir biso nyonso bato nde baza kotambola bafantoni baza kotambola na ignorance ayori bato baza kotambola na baignorant ozomona fali aza moto moko aapa na motu tu ozomona mpe bawarion bazali mpo na biso tu bawarion baza soutenir na président de la république bawarion baza soutenir na badepike bawarion baza kosulula baza koyede mpe baministre baza koyede baministre baza koyede bato nyonso baza kosala mosala na domaine na bango ozomona warion azali mpo na motu tu yango nde basoutenaki wana mpe babinga ovandi babinga mamta bawarion yekovana nde wana te biso toza na baina toseka toseka biso na Cameroun nazwi boye na ndeti boyi toza masiti le 4 ya mois toyebana le 4 avril nango ezala na Angola naka esusu bawarion balubaki tata auta kozala kuna fali pupa auta kozala kuna abitaki bango balubaki ndenge nga atikali bape nakanda wana na pisa oyo naza nango bayuka badedie nanga nabimisa badedie baa bayuka mpe basipela nango bayiba ndenge nini bakumema biso yango wana le 4 naza kokanda naza kozala wana na Angola bawarion nyonso tu bazilanga bao mpe oyo baza mpina po to basipeli te ke naza kokanda babinganga bayitanga mwa mosala bawarion tambola mwa mosala bawarion so eloko nini s'est passé entre yo na lite ya kanda bowela nini yo warion Golbert à YouTube YouTube ekoma na kati kasi Golbert nango Golbert abunda kati Golbert aza na kati akoya na YouTube ndenge obutani tia machance tia machance obutani omoni Golbert abima na kati sobo luza Golbert kende www
Aza Goldberg ya YouTube par rapport à Makambo. Ah, YouTube kuna bundaka. Ya dewa na YouTube bunda. Ya ukotoko yo Goldberg. Aza yo côté. Aza yo côté. Mwana wana zata. Baloba elote. Yeah, if you comprendre. Nani? Mwana wana zata wana. Mwana wana mke wana nani? Na nite akana. Non. Ana limonati. Par rapport à quoi? Nani yosa? Ndeti na nini? Ba ona na zakite na makamnyoto tu. Nite akanda zako wana. Azip atsali mwa ilo wana toka na TV na wino internet budubaka. Ai buza obona yo Goldberg. Asa ilo pe. Nite akanda mbuga yo asa dani. Kwa nda ufina fari pupa ye nite akanda. Asa ni. Kubini bofinga fere kwani. Ha? Bofinga. Oyoka bena mnana na finai. Boli tia kanda yoka deja. Na yoka kafuna bitu ba ya rien. Yamba ba bibi alo baba wa. Akini tikani piana. Akini si nani. Neno. Ola zaka nani zema tonze na butani na français zema tonze na balindoni nani palo bana français na français so babosa nini j'ai oublié alors yango merci beaucoup compagnie na problème mingi bali bima nani ko la nani mutaikas yema haya nitakanda asili saba yango na bibi na Yesu koi bamu na ngane mtu na vide balanga na kota 667 ah bon na ebite tout fait meridiam tant fallait dans ça c'est c'était akanda atumula manyo ko kuna na nani na sifoko ona ngatani ena atumula manyo ko kwanga mwana yena kinkole bayita babi manyo bazali yako mutatumuli onte akanda papa la geni abandu sa théâtre kuka théâtre te akima théâtre vena bitu oyo nani de la foi binga na it yibante de la foi binga na mwana mako très impoli ada très impoli ada très impoli et puis azali na manière te na mtu na ye azali na manière te et puis anani te manière azali na mtu te to belo mo na bibi azali na manière te na mtu na ye manière alors azali na mtu. Il n'a pas intelligent, mais il n'a que de ce métier. On a le bini. Ah, Azal m'a irrité, mais Azal a boutouba. Ana boulot. Na français, tu cours. Nabi mouette. Nabi Azal a irrité, car boutouba. Il n'a pas intelligent, mais ce métier. Parce que pas il français, mais Azal ba François. Un point. Ah, tout la samouna, pas le bimou. Bite ya kana isangone pa ye dika mo amatete atuna ka edinge na yango pona fari pupa akomisaka mwa mwati akomisi mwa mbali mwa mwati wana na akomisa bongo right ata obende tufanya ukande tulike na ko konse mwa mbali ukembele uchukula be ubayungo ya be ko mubali pa bandi pe ndinga ba ko yamba otala njitu boza me koto ne to ko mubali penza ndo qualité akanda wasia na yeto be akuto tina video yesu zoyo kana nai oyo beto azata akeba ye bube ake kuna tu na suite na kriti suite Turquie akaya suite akaya kriti kuna akaya kriti aba luteta batu na kriti aba luteta batu te bon apa luteta mutabenga ke conducteur abinga ke arubi abinga arubi lite akana zema senze zeti désolé parce que oh na abinga ko ya sala yango yo sate oyiba luteta batu te bana kriti ba yuki soni Azamon. So il y a une affaire à faire. Tant que vous faire émotion. Oh la pitié bitu. Ayana Macron. Bayipi bakana bandal. Macron Ameri masanga ya biso oh le bakumbe a bien présidentiel. Na biboye. Bito akana aolata batumi kona. Papa lage. To bito mo pe maso. Ba asolo no ya Macron. Koyamba ya Macron ana Kishasa akepe na bandala Meli Castel donc ezala ki to loba et to benga ondetini a humilier ba président batumba ba compagnie makambo mabe fari pour pendant azali bongo azali déjà camarade ya Macron
otala fete no ete ezalaki na France ya bazwa ya France na bazwa ya Paris basala na ba Messi Macron ta même aki fali kuna akendaki asumbili fali ba mairie bali tango aye akona ko démocratie makaribi ezaka besoin mon ami ici Poignet bise président biso atambusa eta poner kai président azali collègue na ye ya mtsana na bango ya président mais ami intime na ye c'est fali poufa yali te fali amerita ba président fali azaka na ba président babi ba wayo batina te so yo zo ba bongo ba président ngola atitu ubetaka conseil boy président ngola ayi pena na kata mutuka na couper azi fali atena fali azaka camarade ya ba président Net on a des camarades à Babizeng. Vous avez un relation à Babizeng. Relation. Les relations à Babizeng. Les relations à Batamoto. Les relations à Moto na français va bien arriver en matin. Ba iya ba maniema. Ah iya na les relations na ba DJ. Les relations Natana na ba chauffeur de yo na relation na ba bien te le relation natana na ba bakunda abatu ngoko na kufa libule fere wala le relation na ba baluta baluka ba boîte le relation na ba pêcheur yo ko na atomba mbisi siko fari pour ba le relation na izali ba ministre na ba président papa la guerre na bitu ba petit na nani Ouais. Quand Canada. Non, non, votre bandele, on est bandele émission. Normal. Normal. Papa, ouais. Aimita nani. Bah, Allah, na kokataka na mukuse pona bato baotalanga Allah gaza prince du rire. Prince du rire. Mais à la rate, oza idola nani. Roi du rire azat. Ta dana lobby prince du rire, c'est que bato bayebi que roi du rire ezalara. Phénomène il a dit Esobé. Ah bon? Après hier, ils ont un prince du rire. Donc formateur à humoriste à RDC. Papa na bango. Donc voilà. Formateur. So batu ba liboso na opé bazali na bango. Ouais, nakuta batu bazali liboso na ngantembeni. Nakuta ngai tango na ye carrière nanga et nakuta tolongola déjà ba vesa ipo bazala ba micho fo bazala ba micho ba nakuta micho nakuta Mike la Duchesse, nakuta Hans Luzolo, c'est au grand bébé nakuta zaya kata na tuka yo tuka yo bape bateau bakutanga nakuta Hans Luzolo et puis qui encore nakuta à part Bamaka Lunga déjà nakuta bango et puis qui encore nakuta Abafembula Matadi déjà bazala et bavé on a tout déjà bazala alors motuna qui na génération moko auto mais qui un peu ko bunda na mike nakutaki ye ezalaki queen à part queen voilà ya nani ya président ping pong queen et puis les autres tout baye bimisana nani ona pomba te ba pomba baye na simati nga nakuta nde queen ba pomba baye na sima tabo so vandisi bango tuni baye biso to yana ba sima balage ko nena loba boazo rat akoyoka bango baye na sima bango baya na sima biso de to sala carré nyonso ebi ba sa succès oh papa la guerre ouais o se focaliser net na nini ata mwana na pe mke ucho tanga komba na ko impoli aya na sima tabima na sima mwani na mwana moto ucho lovela wa finga fali wa propre ta alangwa a trop ana ya mela masanga amelaka diamba makasi amelaka diamba makasi mona ambe buneta ta pakoli yango karola tetela te amelaka diamba makasi ya finga jesak mutakwiti ya bosani mukolo ya langwa diamba na njili ngam na memaye ah bon mela diamba bon makambo salisa ke bongo di diamba bozana na bino na bien avant bobebana yesu kutazaka bien na satan tant satan na bebisa inde so boka ye ngape le wa bebisi na boaki ye ya boaka ka to ndo boaki ah kokobaka na ya mire etant concret yana abubo etant concret ke Golbert à YouTube yendo ya YouTube kuseba yeso azali Golbert à YouTube ngasi ko azali Mike Tyson comment ça Mike Tyson abeti na Golbert nzambe nanga osamona donc nga si cha batungala
Baya bana moko tateme fa ça le na tango mba fa na kumchoma mbaya te ko comme ça ngati pa na ka bipena ode ukobe na mbaya ukobe anda kuboza sikula ukobe kwa mbaya na comme ça ngabongo papa lage o répéter wapi bon alage kapo azo répéter na matete naza na matete na Rechilombo la salle de fête Anunga et naza wana lundi chaque lundi naza wana chaque lundi et puis bato tout bakozala na besoin nanga ba contacter kaka yo ça déjà parlé déjà et le kalango pepele mais rendez-vous ezaka moko nazo bengisa bato nyonso tout o balingaka koseka ba warrior ba spiritas et puis ba villageois nazo benga bango nyonso le 26 mars au na cercle Mayalos baya pena le 26 au na cercle Mayalos baya komona pena spectacle yo sala mabina PCK donc kuna ba kosekisa. Merci na venanga Charlie Videle pour nous répondre à l'invitation. Merci na Philomène et Sobe, pourquoi pas na Caleb. Merci les sous maman sananga mobik ici, c'est mobik ici, merci. Et merci na papa Sango et merci na Gizubanata merci na ba tutu yo ba répondre à l'invitation nanga. Merci na King M le mannequin de l'X donc merci na Yepe, merci na moto a konimé penda jour ango gad musitu et pourquoi pas na yebi ke bino pe ba chroniqueur borozala ba image ko laksa mokili nan ala gazanan obiso ba orient to za identité na biso eza plein o papa ala gazara pona ko sekisa ala gazana focaliser tronde na o sekisa ala gazana za basé naza base na ngai eza comédie donc naza lokwa na linga ko mi pesa penda trop traité na mambango wana babenga nga artiste moko boye nene mais naza focaliser mingi na comédie donc côté comédie penda soko ye wana banda na banda comédie Dieu met témoin sur une kosa na on a foutate na monde Kinshasa ah bon namte donc ba na tembe ba ba spectacle ba ba fête ba monanga na foutaraté donc voilà quoi grâce au Nzamba pesa nga yango donc c'est ça comment papa la guerre bientôt tu chiter na biso vraiment kasiko quand c'est que tu chiter na biso bon ça biso déjà signe mission na basa kitoko za pat na ma ka fo tu ba na biso ko komi yanga tout ça na biso na nga ya nzana bon merci téléspectateur non te ne silité ça moi lo mo pour na ba fan na biso ba sepela mama na mbona ngai batikana za mbona ngai azala miruto ya zala bule beke nakulia yande mbonanga muluba yalingaka kulia mbwa mingi akokipa kukoma misukula mbwa oyeyanye akokipa kukoma mutu munene misukula tikiri na yebi bozo tuna nazolela mbwa nini ozoloba aza kitoko te kitoko mbwananga bino buyebi te sekele ya chibelabela na koyebisa mutu te aza na tupa elengi kombone mbwa mokilane elengi kombone mbwa azambi kwanga tatu maseba azambi kwanga aya kulela mbwa azangi kanga tatu maseba mwana ashambuyi aya kulela mbwa tikiri mama nanga makambo za kububa makambo za kubumba mama mama bibumu eza compliqué oza amona donc na kata nzito oyo makambo ezali oza amona nzito oyo ezali nzito après comédie à part comédie ba bisinga kana oyemba ouais na salaka na betaka pena be ba musique afro quoi afro betaka ba musique afro donc toujours le bato ba kotia maboko ba ye wana batia maboko to bimisa banzembo asika ndeti to sana ba instrumental moko boto uto beta migolo yo na bwaki lengo kaka nzambe wana na beti yango na beti yango to kumisa nzambe na louange zalala bigamo nzambe na liagina bango ya na malagina bango edashuba bodelinga meledio bagomizinga mabala na lezina ndeboza nana kuba wala nzambe soko yembo ko kende pa na wala pa mutu te pe na deja pa na nga moko soko yembo ko yembe pa nani pa fariti ukesa nani na okende pa fariti nabi
yana banzela mabe na monde banzela kala wana na tano ngana okenda kuna na okenda buze non couper non voilà yango wana kwa mère c'est ça okio oyemba okile mamuno kwa mapipo kono babanga te na bamando mapipo kokate makambo mapipo kokate na bavwana mapipo kokate ngasoko lobi na ngake na bwaka bavwa ba ona ko bwaka ba ligne ko bwaka na muziki eza ba ligne moko ya ba bercy mwana batu bakangi banima mapipo te mapipo ba miziki bana mboga mone tsaka tsaka ndio soka songa banda obeta nzambi zei abeta ba miziki wana abeta ba lekios ba miziki wana mapipo kokate mapipo oyebi atobwa na obena media mena motemo oyebi ke no mapipo alikolo so yele wandi misanga mapipo paze mwasa memai na poto koma poto mapipo miziki wana kokate bwaka bana ni bani omona te obi biso to bwaka kambe mwana ni soki malobi na bwaka na miziki na kota na miziki ngana kozala ndelo lokola ba Bercy na obwaka lokola ba Bercy Bercy ba Bill Clinton baza makitosha na makambo makitosha na makambo to tsaka ete makitosha za plafond donc biso to to kota na makambo fo batikela biso bana wana mikie wana nde to sisa na remona mba miziki yo obeta moto to beta makambo miziki ya comedy ko ma people ba nuance ngana ko beta na salaka ya okokango te ma people liambala luka likarabu na poto tumba dambe na yoko bako cho barangino te pour mwana za bashomo bala sama be donc voilà quoi bazalaka karme na beteli bango logo moko dina le tako moko yo oboya mapipo mapipo ondima ba Bercy mwana mais mapipo mo aboya kakuto no Bercy mwana makambo Bercy sali na mbogo yo makambo Bercy sali na mbogo yo mapipo na sali yango te Bercy binisa leader mo betsa leader moko ba ya yoza tono toza kati ya boîte yoka ni matara zo boka clair donc voilà quoi mie bena poto bopala suka tokomi bwana suka quelque mona bato tu balandi biso pela papa lage donc merci na wariano surtout na bato balingaka nga pe bato basana beso baso ba imura bien bagaga bien bobetika ka papa Alaga TV en tout cas ba warion tout nasana bino ensemble boko taka na papa Alaga TV bo s'abonner et puis bato balingaka ngai bato basana besoin ya moi conseil moi idée basuka contact na nga pa mère beleli tokoyeba ndeni tokopatchango tokoyeba ndeni tokosolanga Laga osala tout bientôt là toza déjà ingénieur David a réalisé moi des clips moko boye tobwakila bango yango déjà moko toyembika ya makambo nzambe moko susu topesa yango na baindusa nde ezalaka Alaga aza wana partout donc bazobenge migolo oyo ange gardien ya bato tout donc oza ange gardien na yo ye pa na ange gardien na eske nga naza ange gardien kisasa mobile sikoyo makambo ezokende kitoko pepele mérité ya kanda fe gaffe na video kala mingi te mère napesi bambote na bato tu baolinga nga aza nyama moke napesi mbote bato tu balingaka ngai nao mpe balingaka nga te merci na Fally Ipupa merci na Nene Ketchup merci na Héritier Watanabe Gogani moto na tembe pourquoi pas Maëso Fabre Gaz donc merci merci lisusu merci Soussou na papa Sylvain Mango, maman Rebecca, maman Pasteur et pourquoi pas mon papa Raphaël Kiamba. Na kobosa na le Soussou te papa Pasteur. Donc tout ça là on déjà. Au bois qui va boss c'est belé ba full boss. Merci na boss Ibra, merci na Tete Ndai. Merci na Yali Micheni Koda Mboka. Ve na biso ratarate. Donc merci na abonné tous vos acquis scotché branché dans l'épisode de début jusqu'à la fin na Katia Isaki News TV. En tout cas partagez émission, commentez, likez et ça la biso vraiment bien. Merci na yo la grande chérie Vicky Sifa, merci na Babi Mandala, merci aussi ma copine privée yo zalara awa ma copine selon mon cœur Nadège Louvande Ritana Naka. Donc merci na bino, merci na maman Rose la patronne, merci na Platine Okawa qui derrière la caméra, sans oublier assistance ya batutu ba assister à vraiment l'émission na ngaya lelo. Vraiment merci na bino, bo s'abonner, bo partager et puis bo liker to kutani. À la prochaine, bye.